Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na balandi nyonso ya Tindika Télévision, vous continuez à s'abonner massivement na Tindika Télévision et même la cabine toujours d'information et bien d'actualité kitoko. Mbote na ngana ba boss na ngari fin ki sombe na papi keli ba mbote na bino bisika bozali na bossa nte Dido Gabana moteki ba parfum ya solo ba mbote na pe bisika ozali na bossa nte Luka Lucas na taya Jésus ba mbote na yo pe Charles Mbongo contre Mbongo agence ya sur na Londres. Bambote na bino nyonso ba abonné na biso bo continuer vraiment ko partager ko liker be émission na bino. Le toza bongo na Saint Thomas ameka mpe ko pesa biso ba actualité o eza na kati ya mboka na biso. To solo la na réalité ezo lekana na kati ya RDC. Bonjour Saint Thomas. Mbote Nelly Bolumbe. Bonne santé. Et puis santé tozali biso na matière à santé parce que mon est arabé chaque Congolais, chaque Kinois donc presque ceux qui toquent à l'hôpital, n'aiment que bakanga biso kana ba malade, mutazangi malade azate. Donc mais oyo nga na mona ka itaka motuya, ezaka souffle de vie. Le roi na pe donc ça va. Et puis na pe simbote na balandi nyonso ya Tindika ba oyo ba commentaka tant le kaka merci infiniment donc tozali. Merci beaucoup Saint Thomas. Saint Thomas lelo tozolo bela bongo par rapport à l'insécurité où ils ont na est. Ils ont continué toujours. Tout le bien par rapport à l'actualité, tout le monde qui bon pasteur rwandais bon quoi lancer qui message na pour na président Félix et puis na Kagame que non président aye bisa qui peuple congolais tous na président moko oza maele makasi bango passe na biso ezape passe na bango to ebite tant que Saint Thomas po lo bakaso ki ondimi te biso pe to ndima te te sona moni tende na ondima te na rwandais bon ate songa na ndimi batutu bandima rien nga lo yebisa kande batuke ba mimonela po bandima donc c'est ça évangile wana eleki ba évangile nyonso mais là pour leur répondre à la question il y a le pasteur rwandais tout d'abord nazolinga bato ebele o balandaka na yebi ke bato ebele bazana moi confusion o toujours na reprochaka que non tout tchaka pena ignorance na biso la raison te. Donc peuple rwandais en soi depuis la nuit des temps bisona bango il y a eu beaucoup de mariages voire même kotanga ensemble kosala ensemble parce que bato ebele pe lelo li selon pe ya Rwanda wana bato ebele ba yebaka ngo te. Na temps de colonisation à un moment donné la vie Belgique a considéré que Rwanda le roi yena Burundi le roi ba province na biso. Et tozaki kolia monnaie moko biso na ba Rwandais, monnaie moko. Mbongo na ba benga ki yango franc congolais, belge, Rwanda, Burundi. Na dit que ba congolais bele ba ke loko wana te. Alors ça faisait que ba Rwandais bazaki na circulation libre na kati ya RDC. Ba congolais bele ba tangana ba Rwandais, tina ba Kinshasa oyo. Donc tangana ba Rwandais pendako. Et voilà pourquoi biso pour nous c'était pas un problème. Mais bango ne ba komiseli biso likamuna bango problème ba Rwandais. C'est-à-dire que motema malamu na hospitalité au biso ba congolais à travers pays na biso tozalaka nango. Et pesa meli penza te na ba peuple ya ba pays belé en l'occurrence ba pays africain. Lisumu oyo biso ba congolais to mema na likambo lelo tokoma kokufa bato bakoma kobeta biso kara na lisolo ya Rwanda na ba Rwandais. Tout simplement. Ba Rwandais ba bundaki bango na 1994 ba katani ba machette. Bongo ba Rwanda ba na pouvoir. Ba Kagame ba ye. Kota ko kende zate. Oni obomo la ka oni poka na bisaka na ba Congolais vérité. Donc malheur biso ezalaka oni. Cette fameuse communauté internationale yem taper ça ordre. Na gouvernement na biso tango a Mobutu premier ministre Kengo na yebisaka ba Congolais bele Kengo akufa te bokende kotuna ye balobi na ye afongola ba frontière ba Rwandais wana bakota na mboka na biso ba Rwandais ngo banani ba Hutu puisque bango balaka 3 tribus kaka
donc la majorité eza bahutu batuti bakagame balandi et puis toi bamukie makasi parce que outre le roi baki majorité bamu bazaki na pouvoir Kagame après avoir bombardé avion ezaki na président ya Rwanda na ya Burundi na kati ya bomba bango mibale mukolo moko début ya génocide na bango wana alors kengwa permetta na kombo ya communauté internationale bahutu wana donc bakota na mboka na biso bango nyonso do bahutu eza banani eza lokola lelo gouvernement mobima union sacré katisi na Brazza na basoda e bamura e bafare donc armée mobimba ya Congo ekei na Brazza eloko eleka na Rwanda yango wana na 1994 mais na ba rebelle wana ba Rwandais wana oyo bayaki wana awa na mboka na biso bahutu wana Kagame ta bavandi na pouvoir na ye azui pouvoir na 94 wana bazui pouvoir pour la Kagame lokola batikaka bango bakota na minduki bakenda nango na RDC il faut ngana pour chasser bango ti na RDC ndeli kamona lobaka bitumba o lelo biso to bundaka na ba Rwandais oyo et uta solution nango to cause nango utela wana parce que soki to comprendre cause o nyonso zomona na est eza nango ka ba fait ya buzoba d'abord ya communauté internationale ezui manipulé belé ya mipiko batate belo mona balata ba costume wana ba congolais belé mingi ba manipulé bango tukana kama kata baleka ba TV pesa ba leçon lelo mususu kuto ko fioto la tamba parce que bango ba banda ba rébellion wana ensemble na ba Rwandais na complicité na ba américain ba français ba belge ba allemand ba donc eza complot moko international pour la kobima yango il a fallu que Congo soit président lokola muko Ntombolo sinon mawatro. Alors, kolobake insécurité za na est eza lokola mutu aza congolais azoye bané lisolo a Congo te pour insécurité na est ya RDC banda depuis 1994 ti lelo et si la raté ba congolais ba kufaka kaka et monde entier betaka mama na kara pour ba Rwandais oyo communauté internationale yokela mawa et compatisaka na Paul Kagame ba Rwandais wana bakufa même pas 2 millions. Mais ce que nous sommes congolais, les autres, plus de 10 millions de banda bakamwe banda. Mais communauté internationale a beta kalisolo na biso karati lelo bomoni ba pape bakumi koya ko beta lisolo ya souffrance na biso. Alors, dès na lobaka ezaka na ba congolais mususu. Problème na bango makambo RDC bazo kanisa ki kozala résolu seulement na humeur ndenga vandi. Or, il faut comprendre cause. Donc, non seulement Rwanda kota biso ndenge wana. Deuxième ethnie, toute tribu à Rwandais, bango pe baye kokotela biso na tour na bango lisusu. Donc d'abord bahutu mtu bakota kawana. Mouze Kabila na tango libération na ye pa memeli biso sko batuti. Ken autour na ye tango bakota ka tika na kopesa ta moko te responsabilité na l'état. Rien. Mais tango Mouze l'aura désiré Kabila ya ye koya na batuti. D'abord babandi ko boma ko massacrer nanu bahutu ango. Balanda bango ba musuba kima tina bakisangani na Équateur balanda bango tina ba forêt équatoriale ba massacre bango ba boma bango mipiku baza ko chope bango pena na ba train bibembe na bango Paul Kagame avec gouvernement ya AFDEL ba sala yango ba yepe ba occuper ba poste ya minene la l'état congolais ba diriger armée congolaise à travers James Kabarebe donc chef d'état-major général. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ça pas na bino na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tozote kabiwa rolia oyo nanga naye bisonyo sotu toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode na N17 9NR sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana topé Deluxe Mana au leki muke pavement au mati kabiso au mona na sukawana ou soit sur outil Bushcroft on a 123 230 242 76 et tellement cas juste l'émotion na biso aw ou soit okitika na underground ya Tottenham L nde beto makolo quand nde toyaka restaurant Deluxe soko ye au mona biso aw on a ba produit surtout tout ba carton surtout malangwa tilapia ngolo malwa soso makayabu pondu bref biloko nyonso surtout autosalango en gros comme en détail ezali puis vendredi bandeko tout oba musulman
so bo sisi mosquée toza au fond mati souka ti retard ti ba 22h ti ba 23h dimanche bandeko na so ba Christo de ba chrétien toza awawa boya pe bino toza zela bino so bo sisi ba church parking is free boya bosali shopping na bino toza wa ti lisusu 22h delivery ezana link mo bo tozo share so ozwi link yango okike okota na kati ba produit na so na kati fila basket na yo et puis au check out quand link tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyonso tout quand tout ça là au sami on a tout ça deux options tout ça delivery tout ça pe na pick up. Donc pour moi il fallait que basi ça ba ou toi na lelo ba ko c'est la rabiso. Alors les allez copie à ko exploiter biso depuis 94 si lelo foye ba ke na cop wana ba congolais belé ba nginda fort ba congolais pe akalo ba kana mbongo ba ko ba pauvre au sakanate quand la cop ali kambo yango na pesa bino ka test le test le plus simple beaucoup constater que zwaka ka munene ya Joseph Kabila na 94 et na 97 ntango babandi rébellion na 96 ya de ntango baye zwaka munene na e zosko munene ne ya 2022 biloko Congo elesi on sentir que muto ndire ba tiens les vire. Voilà comment donc ceux qui ont bénéficié anginda mabe para d'abord avant baba na rébellion ya gane na passeport congolais ta gane congolais te mais na cop ya Fidel et même ya akoma pe président de la République na Congo angindi mabe akoma la lar ko le kaleta po foko takinga ka to kokima okokima fota la non bébé lion yo ka santé ya bébé lion mais na 18 ans oketa na balio ba na zo oyo kutu balio ba sute po bakufa mokate tala degré donc ya na bato yo kopo epesa bango balar mais bato musu bakufa bato musu ba se retrouver donc de bakino balobaka Marc Ampogne. Vous comprenez? Je comprends Saint Thomas. Voilà. Saint Thomas. Tout le monde par rapport à Emmanuel Macron. À lobby après retour ya pape yenda zoya siko na RDC. To ebite nenga zoya wana koya na ye. Ekokota kimia toni. Po pape aye awa to yebite ceux qui va congolais ba bénéficier nini pour Emmanuel Macron pa ya to bénéficier na te. Bon, ngai koya ya ba Emmanuel Macron ezali pona to bénéficier penza te. Mais ezali sko to lingi to bana kolakisa mokili mobimba ke Congo is back. Donc Congo ezongi ya ba Congolais avec un bon président représentant. Oyo mindele ba kobanda koya na utaki kwa bisamto ba Congolais belé la fois parce que est-ce que bomone lo komo le kaki tango papa yaki ezaki na symbole moko très remarquable la passage ya pape na Congo. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au batebele même na monde ba mona yango penza te salemate. Pour l'humanité, il y a un monde entier à travers puissance de l'église catholique et zalaka nango banana ba histoire ya kala ba histoire récente histoire lelo. Mutunoko la pape a muto autant bato bakendaka bakumba melaka ye. Ba fuka melaka ye. Ba mikitisake pa ina ye. Ezalaka bongo. Mais biso ngolu tozui à travers Mukontombolo Fati Béton. Namoni papa ye à s'incliner. Jour ya messe Nandolo. Entrée ya pape, nous comptons la sakotaki déjà. Et il n'y a pas mon entrée à pape bazar à côté de mais pape à se reprendre qui va te venir mon pape à télémi. À s'incliner devant mon comptons donc biso ba congolais en fait aux a honoré na dimension incroyable parce que il s'est passé 4 décennies batika là comme on a pape. Sur ce dans la bangolo na parce que tout le monde pape ambalo pour la troisième fois, un pape catholique a na Congo. Jean-Paul d'ailleurs en 78, ailleurs en 85. Mais aucun pape n'a fait 4 jours dans Congo. Mais biso pape François a sali 4 jours. Mais makambolo bana 4 ya ba masolo elekawa, na biki ba congolais ebele ba dupe tout simplement parce que bazaki ja manipulé à l'avance ya va ya ono aya la biso, c'est so makamba ba PD, do biloko ba et puis congolais tellement les ba mbolukuta. Mingi batika ko na bango bena bango papa ngo lobi na été ba mi faniseli ya bango ya libela aye baka ba pede ba sango ba botaka yango ne ba yoka baka mboto ba betela na katango ba vandaka yoka penza baka mboto ba betela na katango ba vandaka yango muni ndenge tozawa dimension ya pays na biso avec koya ya Macron eza ko confirmer kaka ke
RDC tokomi enfin fréquentable parce que depuis Félix Tshisekedi il n'a fait que 4 ans mais soko tali batuya kundoli kasi azaka ko voyager a voyager ka bango pe bango ko sani ni ko voyager bango pe bango ko sani ni ko ya na yoka batu ba Tshisekedi ta voyager président Tshisekedi a tika voyager na nombre de journalistes c'est même pas 40. Imaginez, bah voyage toi ça, nombre de journalistes même pas 40. Mais t'as là papa il combien? 80 journalistes. Est-ce qu'il y a Vatican ba to siliki papa il y a 80 journalistes. Biso ba congolais biloko to commentaire biloko salité ka kezanga tina. Mais tu sais que davantage parce que ba toi na ba kominde koya. Asa il boso te fo boye ba roi Belgique ayaki. Président Turquie a utaka koya. Papa sani ni aye. Etikalina no lobi nani Macron. Ba John Biden. Un jour bon on appelle Poutine pas yi. Bon on peut président Chine. Boka moya ngote niveau Tshisekedi azola kisa munene ya Congo na monde bino kutu ba congolais bo ata kuna te mama na kara mais soki ba risiko ba to boza éveillé boza conscient bolanda ba tebele balinga ba lobate et puis là c'est pas que na début ya question no o bandaki na ya pasteur rwandais façon azo adorer Tshisekedi azo comme ça Tshisekedi que ba congolais bozu président moko beni mais faut mona niveau ba congolais siko ba moko côté ba raisonner ba congolais ba mona Tshisekedi o ba rwandais o ba kumisa wana te ba congolais na ba ndenge Tshisekedi o ba papa o ba congolais ba linga komona na bango te ba congolais ba mona Tshisekedi ya mulu ba kaka za na pouvoir niveau siko ba congolais ba ba mi réduire na raisonnement ya wana ça dit mutu ya moko amitié azane na éviter qualification na kopesa na nko sikoyo ça dit que a komi na talaka congolais ye moko na nko ami komi si na niveau que so ba l'accès que couleur eza noir rien moko ba rien na ngopembe na oh tala na mutu penado mutu ami bungi ye moko a perdre propre identité de makambo comme ça na mamona makambo boya o ngana lo ba soko monite ko ndeba te congolais komi na niveau amoni aboyi na ekaka bokanga congolais pardon bo pesa ye maela sikazonga na mutu ala ndata exemple la nzembo afere tala sima zonga mutu omiyeba omona va to banano émission Benoît Seki congolais moko na Paris abenga bina non Saint Thomas ndenge enrôlement zo de la Belgique za ndenge le kana France te parce que na France en Europe passeport ba senga fo zala na mukanda or ça parmi ba critères normal mais congolais alinga jamais logique ya linga ka kopeza la partout à se sentir soulagé nzela so ba tia ko to landa biso tuka aboyaka yango moni mingi bakosa bango poto ndenge mona kango boye soko landeli makambo mususu na voie légale normalement okokende poto na $3000 oke na yo poto mais mingi bakufisa ba 5000 ba $10000 bakena kokufa tina ba mai kaka pona koboya kolanda nzela moko légal logique amone umela yaza pressé fa koma alata bayoji alata baguti ba yama moto akanga ba photo na Tour Eiffel ala kisaba tukena komaki poto suka na ngata mona makambo ya kende na ke simbite et comme Fati. Pardon. Macron soyez, a le roi président homologue ya Fati pour Macron a Fati ku ba ibana kana bango kala. Ava bazala ba président bango mibale. Bazaka na bango banda kala. Mais lelo Macron zo ele biso solution te Macron aza parmi bato ba liaka ba commissionnaire ba kana complot ya RDC. Boye ba yango muto asuka zaki ko boya ba lever embargo ya France. Ya makambo minduki. Si tu me mets à niveau likolo, pour biso niveau oyo bino bobanga ka ba Macron ba Joe Biden ba nani ba Poutine ba Jinping facha banga ne bango bongote ya mona ka bango ba ninga ne ba président. Mais ce que biso ba congolais belé roi tana na complexe makasi yango moni to banga ka bango. Merci. Merci beaucoup Saint Thomas. Saint Thomas to bi que landaki président Angola ndenga ebisaki président Félix. Président Angola ebisi président Félix Kenon akende koluka ex-président Kabila pona asenga expérience militaire et politique au Kabila a salé la rapport à zomona Fati vraiment na expérience pour Nazate. Bon, au moni ce qui président Joao Lourenço on a respecté Makasi. On tatika bato un peu na défaut. Vida famille Eduardo Carrière, bakita ba comment venir roi ba papier na kati Angola. Soit le bien président Tshisekedi le président Kabila autrement dit China Rambo qui pour l'expérience bon mon neti président Angola na mo erreur amuke pour président Félix Tshisekedi aza maman na beto le tout premier civil à botola soda mundu qui a commissaire civil la comment ko kata bilanga parce que le niveau Félix a commissaire Joseph Kabila et ça venait que non civil à botola soda mundu qui soda comment ko kata nde bilanga
likolo lango alandi oazaki inspecteur général ya FARDC John Numbi akimisa tout la mwisi ya zaza na ba bien civil Tshisekedi ko donc John Numbi akoma ko bata mala degré moko do nga mona na kutute wana lo bageno soki mo erreur wana ya malentendu ya le China Rambo abengaki Joao Lourenço galobela eba ke senga expérience. Mais expérience n'est ni Joseph Kabila score la Tshisekedi parce que Joseph Kabila a participé à makambo intégration, brassage, mixage, olelo tole la ba Rwandais belé ba tonde biso na armée. Ba koma ba congolais bazara ba fonction minene to ara ba généraux rwandais, to ara ba colonel rwandais, ti lelo ba miso ba continuer comme ça la défection mais ba renya maka c'était moi Joseph Kabila. Mouto comme ça tira Bosco Tanganda général, c'était Joseph Kabila. Donc aya ko pesa Tshisekedi expérience ya basoda oyo bakendaka mpona kobundela mboka te bapatriote te me bazalaka mpona koteka bateni masasi biloko gouvernement zosunga bango mpo babundela mboka bango batekaka na expérience ya marke wana non nga na kondima biloko wana te epuis eloko bato ebele bayebaka te nayokaka bato ebele ya FCC balekaka na TV balobaka Kabila aganyaka M23 na 2013 oyebiki nga soki esalaka nga nzoto malili po bitumba wana avec commandant Mamadou Ndala ezala gagné force moko africain et yaka y à travers MONUSCO avec un commandant zimbabwéen non botswanais pardon ye bango nde basanganaka nde balongaka itumba wana mais nakamoka ndenge so bazobetela bakongolais lisolo balingaka kobomba page wana oh soki Kabila bombele biso tira ba age nene ba place auta na ba nina e mais quand même biloko biso moko beto mona na miso ba ko bomba ngote mais lelo na mona vraiment oleka ba diaboliser oh non omoni ba oyo ne ba ebo non balo ba vérité MONUSCO ena tango Tshisekedi te barme belé et envahissaki Congo oyo ezaki na tango Tshisekedi te na rappela pe ba congolais belé ba ke Tshisekedi Fachi Beton azalaka rebelle te azalaka rebelle te. Mais vous comparez na ba rebelle na ba terroriste pour nani na tout abana na maboka te na vie na ye. A participer na koporo makila batuti. Ba rebelle ba la kisa biso tina niveau capacité ba ko tumba bato ai de pes na kata siège na bango. Bato ba rebelle ba la kisa biso ndenge nini lelo. Son éminence cardinal ambongo abosani ba Thérèse Kapangala na ba Rosimukeni. Abosani ba sango oyo ba benda bango na ba sultani na 2016 na marche. Abosani ba masasio batu ba beta na kata ba église. Lelo koma koza batu wana. Non, soyons sérieux. Or Tshisekedi Fachi Beton, un vrai catholique d'une bonne famille catholique. Na libota ya Tshisekedi bazaki na monseigneur mobimba bomona ki tango takokufa. Papa leki propre ya Félix Tshisekedi. Tshisekedi bazaka contre l'église catholique te. Mais ce qui est bizarre ezali que bato ba kamba église catholique lelo. Bakoma na lokoso ya mbongo makasi. Évangile ya soute bamba réclamer bakabla ba jipo ba wana bakala kakanga jipo ba pesinga te biloko to bo pesinga jipo. Tala degré niveau tokomi ikolo nango tokomo kangande bazo kangande ba mona trop basango bele ba komi ko bota omoni ye moko atembeli sango moko abota ki ala suspendre moko te sango benga pe na ko poata maman bazongisi tout la rappel makambo bien te et église catholique lelo ba congolais bele ba ebite bandi mebele baza église catholique mais là on une église catholique a pesa na peuple congolais ba population kalanda pesa bango éducation kitoko mais lelo eloko nini opesa aza ko exploiter ba parents congolais na ndenga mukete yoka ba pri ya Minerval za kana école catholique oko kimambangu mutema mabe monte ça dit que école donc école so za cher to hôpital za cher na kati ya Congo ezali hôpital ya catholique to école catholique tangisa mwana kuna okoka nde bapikaka pende bazala ba primo ko ndima te sikoyo ndenge nini bino boyebi ke peuple oyo aza na souffrance na nzoto pe na âme mais boyebi ke peuple wana souffraka mais bozo senga bango ba Minerval en dollar pe ya yanko nani akosa nani yango ngana lo bakala ba congolais to na moka to tunanaka ebela betandi ya mabele oyo
église catholique azalaka nango asomba epai ya nani mponga na bika église catholique mboka na ezaka Vatican ese yo congolais kokende mpe na Vatican osombi beteni ya mabele minene na tuni kaka ya motuna tous les congolais bokende kososo. Merci beaucoup Saint Thomas. Saint Thomas toyoki okoti lisolo ya église catholique to profiter pe na mpona kobeta lisolo ya Abbé Chole. Abbé Chole a reproché ki ba leader ya UDPS. A reproché bango alobi pona nini bozo finga Cardinal Fridolin Ambongo tandis qu'alobi ne kaka vérité. A reproché alobi bozo sala mabe ndenge bozo finga ye bongo a s'adresser que plus kaka na ba leader. Bozo finga bozo sala mabe tandis que Cardinal Ambongo alobi ne kaka vérité. Voilà, donc d'abord Monseigneur Chole mbote place aux Ali. Et donc on a ces carabango bazara constanté. Ba Monseigneur Chole. Difficulté baranango bara constaté. Oui que ba désordre politique musu et toi ranango ba on to ba mema biso. Bon zobi qui na papier na ibsabino masolo les cas. Peuple congolais avec beaucoup d'espoir à Tchelina. Paix à son âme, Cardinal Mosengo, peut élever président de la conférence nationale souveraine. To sepera mboka mobima to veye libanda to chesparga asko to na bon port. Mobutu to aussi ses carrières. Démocratie ko triompher. Makambo bele ko tambola bien parce que difficulté lelo ba congolais ba komana sur le plan économique. Ba piège ya, makambo ebele ya, muto occasionnel yango Monseigneur Mosengo. À travers l'église nini catholique. Tokei bien basalisi élection de la conférence nationale souveraine. Tshisekedi abimi premier ministre. Mosengo akei ko pactiser na Mobutu. Babo ma conférence nationale ba créer conclave pour babimisa Kengo premier ministre ya remplacer Tshisekedi. Dans mon temps population coup d'état. Et yango ne ko banda Kengo abandi ya occasionnaki koya ya AFDEL. Lelo ba souffrance bomona to makomona ba congolais bele ba bien voter. To komi Tshisekedi a outi poto le père. En 2016 Tshisekedi a créé un rassemblement. Alors il va convoquer élection parce que constitution d'absolution n'engeza boy. Net to comme en 2023 boy. À partir de septembre il faut président convoquer corps électoral. Et résultat Tshisekedi c'est un bon démocrate, il a convoqué corps électoral en 2022. Mais Joseph Kabila Toko en 2016. Tshisekedi a joué juillet. A prévenir Rabito Pesio préavis. Donc ils sont tombés en septembre convoqué le corps électoral. En tout cas, c'est que ça il y a une élection de mission auto sanini tosilana. Médiateur va proposer que la communauté internationale et dem Kodjo. C'est que dans ça trouva que Gaza c'était Kabila c'est Yamunene. Voilà la zone ça va congolais belé mémoire pour battre parce que bossa na rôle église catholique a joué. Et Kodjo ala ba kei ko sala dialogue na bango. Na oya. Dialogue au bomona ki Sami Badi banga bimi premier ministre. Tu sais que d'abord ya ki ango basango yo bakamati batelemi balobi gete biso toza prêt pour tovandisa opposition na majorité et le rôle to kana kongo mboka batu ba charger kana bango badado ko mutu elongo to opposition lobi et comme na pouvoir lobi na dialogue wana ba Vital Kamerhe bavanda na kota bato Joseph et Félix Tshisekedi ndagi chef de délégation à dialogue wana moyebi aventure église catholique a tourner biso na likambo ngo ote biso to résoudre 98% ya makambo lokola 2% tikali mutako résoudre rango Joseph Kabila. Donc tout bâti l'église catholique espoir et comme à la dernière minute l'église catholique a sundo libiso place à kutaki biso. Azongi si biso pa ya Joseph Kabila mais faut mona Joseph Kabila à l'époque na AMP na ende ba comme ça biso bazoba. Likamone même kutu président Tshisekedi na liwa mbala moko. Parce que komi oh et comment il pas Jacques puisque ba kala ki rassemblement faut diriger primature. Tokene la transition moroboy. Maintenant premier ministre fois où tu na opposition. Oh et comme on na paragraphe wana Kabila lobby il faut ba pesa ende 3 no ya pon. Début ya pomme de disco tala kaka ba lobby ba sango ba résoudre 98%. Mais patiki 2% Kabila nda résoudre ngo. Ba tika biso na coin ndengo mona bango wana.
Or, aussi, tout signe qui a Corona, Koro, Kakayase, Sylvestre, prévoit qu'il va libérer les prisonniers. Oh, bah, Moïse Katumbe, Bazola, Ngolu, Nathan, Tshisekedi, bah, Zonga Congo. Oh, bah, Franck Dion, Bazoa, Ngolu, Tangwana, Basigna, Bilokona, Kabila, Batune, Batikana, Exécuté, que toi, taille en côté. Et mon toi, ça là, à cautionner, Biso, Bilokwana, Tony, Bilokwana, Nani, Basango, Yozomona, à travers accord na Senko. Et Tikala, vous allez appliquer, bah, Kabila monta accord, Rwanda, coup d'état, na Moï, Moutunyo, Soamona. Bake créer Chibala. Bake ko créer Chibala tout simplement parce que IDPS azagina candidat de premier ministre Félix Tshisekedi. Donc Kabila banga Tshisekedi na tongo Félix Obozomon. Boto na Zakari ku te poko na mutaleka ka pena oh mais bon nommé Félix Tshisekedi premier ministre azane mwana kini batutu ba yebi to yebi na kota bani. So bozo banga ila nini tout na Zakari. Wana ngala sali juste ka rappel la histoire parce que moni ba congolais bele bisi ba bosana na bango makambo. Et sous Kaboul, sous bénédiction, on va toujours basango. Et kakana kende boy zonga boy Kabila komo sakana skona ba cadre de pesa banda ko débaucher bango. Asakali na mubaki asakali na Chibala. Donc kopo wana mutembe bisa lelo mutroko na mubaki carrière de politique ici de la na kopo wana. Akendaka l'invitation Joseph Kabila. Ba moko IDPS mo me ba e mubaki na niveau ko ndimate. De ma carrière à Batebele et si de l'isumana libabe on est utapa basango wana bato FCC ex dani à l'époque ba AMP ba komo sakana na biso oh les arrangements particuliers oh non nous avons signé sous réserve ba sakana na biso na ba terme ba mona dimension qu'on dit matin et likolo nango nanga oyo bomo na yo bisereso calendrier moko kilométrique et prévoir 3 ans avant de organiser l'élection et puis ça sont maman na trouble. Il a fallu moi si mon robot aux États-Unis. Niki Alei. Yenem taille comme Mabiso. Bissonio s'oppose dans son ensemble pour qu'il y ait une élection 2018. Ils ont une volonté à Joseph Kabila. Élection 2018, tout ça, on a volonté à l'Américain. Batinda Mout. Batinda na basoda bavandela na Gabon awa. Balobiso continue au monde. Ndezongi ça. Donc l'église catholique atika azane lelo moko malonga te akote ya biso na lelo. Biso ne to randaka bango hommage po ata cardinal moko ta na capacité ko inviter papa yao. Azata. Il a fallu qu'un président na biso tour na biso poto inviter. Ba cardinal baleki komi batika na ko inviter papa ya tendengeni. Ata ko totika nde grimace totika nde koko sala. Lelo ko ngala oboya yango wana. Donc Tshisekedi tia kei ti papa ya ki Tshisekedi abandeli pa ya Tshisekedi. Ti papa zongu mutasuka zo matsaye avion Tshisekedi. Il a dit cardinal en bon hôtel. Et puis papa tika la kokumba mais la cardinal en bon hôtel ta mokolo moko. Et puis bandimigno soit catholique bazo réfléchir le roi cardinal en bon hôtel. Pour catholique n'est pas ba opposant na ba pouvoir. Ba te belé ba na pouvoir ba prier na catholique. Ba te belé ba na opposant ba prier na catholique. Et puis pape dani cardinal en bon hôtel mutazana monopole ko ba anabe na catholique. Yete sauf que yende na muto chaque ele varagara droit $20. Et là ko ngine on to kama ki yango fort. Et puis ina Tshisekedi kapo achaka be ko le belé fictif. Donc bakata bango ba la Rwanda nde colère to azaka nango pa Tshisekedi. Atika la komona ne malamu te. Alinga mbongo, ambongo na mbongo. Da répondre à question Chola. Donc monseigneur Chola za la calme, bazanga bakosa Martin Fayulu a gagné. Parce que basala Martin Fayulu fois. De so eza batusu basisa Martin Fayulu carrière za la bango. Surtout le Martin Fayulu na imsa ko gagné au Senko. Allez Senko on le la toko babaluki bango na baso na Tshisekedi. Ah, il est quel batu. Il est quel batu, il est là. De Martin Fayulu a tchaka espoir de nyonso pa ba Senko wana. Mais lelo tikala na quoi bango tu bakima e bango bato liboso ba masane ba leader agina bango pe bakimiye. Donc ti na petit peuple tikala ya mukie jour amoni age sarola be ah mais on a mukwe ke boloba ke biloko yo kote donc ba moni susu donc anga ya Martin Fayulu ye pe ke mawa anga ya ba politicien vivra vera. Merci beaucoup Saint Thomas. Saint Thomas to kenenon par rapport à EAC. Peuple congolais est au boya EAC. D'autres populations balobi que EAC vraiment ils a bien été pour la bango. Mais tout le monde bongo Christophe Mbosso, oaza président de l'Assemblée nationale, aza d'accord na EAC à lobby et continuer. Il est tant qu'il est analyste politique. Ngata analyste politique na yebi que peuple congolais azo boya EAC wana aza ndambo peuple moko aza manipulé. Pour yebi ne tenane les aboutissants aza na soldat ba nyosologue ba kosaye. Alors c'est tout à fait normal bazana l'attitude wana.
biso makamusu to sana ya seza to tcha bango rôle ba témoin ya bazalaka na kati ya réalité ya makambo ele kaka parce que style président na biso azaka nango heureusement nga nazwa ntango timbela ye président na biso toujours epa bato ebele aparetaka roi ayumba mais ntango otelema tout le monde akomaka mosika yo oyebi te nayo comprendre donc nasepelaki na ye jour wana na kito nalobi ke devant barécrit alobi ndenge boza wana boza force oyo bolamuka na Congo d'ailleurs bolamukela Rwanda te bolamukela tous les pays limitrophes na pays to kolinga ya kotumbola RDC ekuta biso alors soki eza bato mosusu bacapte discours wana te tampe RDC aza mwasi kitoko na miniti oyo na monde tous les mibali baa na besoin na ye ozo comprendre alors bato nyonso baa na baintérêt na bango me tolingi bato tosololaka makambo intérêt yango ezala bien respecté gagnant gagnant c'est dans ce sens là tiro biso so bato baya nayebi te so bato ebele batikili komona image oyo président azopesa commandant ya ye se ana instruction nayebi ko bato ebele mona image devant président de la république na ye biso na président oyo aza vrai combattant aza na niveau bango baexplikaka bino te bayebisaka bino katanga te lelo bakoma komona na baekoli ya tanga ko président ya bato ebele ezaki photo discriminaka kaka Tshisekedi na kati ya opinion na miso ya bakongolais et barwandais baa na kati wana na bakongolais ebele eloko wana nalingaka bakongolais ebele balamuka bazala éveillé Tshisekedi va vous surprendre parce que bwana moto akoganyelaka bino Kagame na barwandais te koleka Tshisekedi te aza te ti lelo moto atelemaka moto alobaka deva ti bapape bazalaki alobi barwandais bazokagrese biso botikana kozwa baprésident bababa mene tika mona place bino bosilika neti lelo bokoma bosilekela Tshisekedi te Tshisekedi yango asasali combien d'années na pouvoir oyo bokoma koluka arésoudre makambo ya plus de 50 ans arésoudre oka les mêmes jours mpo yo wayo epuis nani yango ayebi soki so Tshisekedi aza te ye nde moto ayo arésoudre yango nani yango akosa yo botika grimace ko on est là de on est là. Merci beaucoup Saint Thomas. Saint Thomas to comme au chité. Mais to chité ta na question ya suka o ya Bujumbura. To mona ki président Félix akende na Bujumbura. Bisika o bazala ki bongo. Ezaki sommet. Oui oui. Ya ba chef d'état ya bato yo lobi yes na ba président bazaki wana bon. Conclusion ni nezo mai kuna. Conclusion ezali ba appliquer ba accord kaka ya loi na Nairobi parce que ça clair. Nous avons violé on eza Paul Kagame na armée na et donc ndenge za wana bazo ko conscientiser toujours ba chef de l'état wana bayebaka parce que à ce final ezali ke bitumba biso to bunda ngona ba témoin bazala bayebaka ta to komo ko barrer to komo na sina betere que solo la fois parce que Rwanda ezali lokola Mombele RDC ya roi Kinshasa parce que so botelika ba dimension na ne boko comprendre niveau mais ce que Mombele mikolo se bamaka mabanga ezoka na yolo na kauka nchangu kuto ekipete boso nchangu lebe kota na Mombele to kosuka wapi yango la photo za na ba témoin bele po biso to lingite ba kize biso crime contre l'humanité oh non respect droit de l'homme oh bon parce que babiloko yo mundele azaka compliqué azo participer na likambo lelo ba koma kokoloba ouvertement ke Kagame mto boma abiarimana na président na mso wa Burundi yem ta sima ba massacre bele jour Kagame ke CPI mindele ba oya soute ba sundola e basala ngo ba dictateur rebelle to mona alors donc biso to lingite to sopana na kopa mundele azambeli ya minu mibale mais biso to kene mundele devant to tia devant fait accompli monisco ezalakawa oni azalakawa ya c'est tout le monde faut bazala ba témoin ya mukolo Congo ezotelema parce que toi la victoire auto perdra chaque jour ezalaka ba bataille mais la guerre nous allons la gagner wana na pesa ba congolais belé assurance totale parce que tout ça une nation victorieuse biso to bengana mindele na tango colonisation bato barekene minduki na bango nyosto bongo oyo koya eloko nini eleka biso Tshisekedi a komi président na moment oyo FCC olinga yete mindele ba olinga yete lamuke elinga yete église catholique elinga yete bato nyonso bayini Tshisekedi mais Tshisekedi abotoli ba soldat pouvoir rek na maboko ba soldat Tshisekedi abotoli yango bongo oyo eloko ya mukie oyo toko finir par kobotola yango et toko memela ba congolais kimia ya solo mais na condition kaka moko congolais ye moko asambela matin midi soir asenga nzambe grâce azala vivant merci petit nangai junior atoms na lelio fort parce que permettre biso tokota na ndako na bango depuis que to bibe poli mais bango ba poli ba mbibiso merci maman nangai
Merci beaucoup Saint Thomas. Merci qu'ils sont maintenant Papi Kelly Abino Yangwana. Merci beaucoup. Merci Nabino pe balandi nabiso bozala qui toujours branché pour na kolanda. Actualité ya Tindika télévision. Merci na yo Nicolas Malé mes sœurs Nzanza la bisika ozali. Na bosani te kopesa bambote nanga na ba bébé nanga Splendeur Elohim na Josli Acacia bambote na bino bisika bozali. Saint Thomas to comme na biso na suka. Tokutani prochainement. Merci.